bosi bosiana $1000 manda $1000 nganga na bayako tikela nga $500 Redi Amisi grand musicien a payé boye a détourné $1000 Pour bato yoki ba kombo batangi wana bango ka ba sionora partout ko pa mbongo ezalaka kaka bango mbongo wana bazo flouer bato o démission ba mo sala po ba se justifier zo ki mbongo quand émission salami quand mbongo ngo simba ngo ka bozo ba mbongo ni sa mo ebele so bo sangi sango eko bima pe tam sur $7000 boko no tike la famille et ya malamu te ya on appelle si mama chala mwana merci mais imiko sikoyo eza par rapport à Sokoda. Okoki ko expliquer c'est quoi en fait imiko Sokoda, c'est quoi en fait? Bon, différence est nini. Imiko ezali union des musiciens congolais. Déjà mais salama peka kana ordonnance ya président Mobutu. Parce qu'il a besoin ya lingaki lisanga trop. Contre Sokoda eza société de droits d'auteur. Ndenge za kana ba France ba SACEM, na Belgique Sabam, na Suisse Suiza, Sokoda Skweza bongo. Confusion kotaki pour nani lobby. Sokoda asakaparaki na rola imiko na makasi na kiyanke. Place ba benga imiko Sokoda mtakome kokende. Est-ce que bozo pape ba dina bino? O eza pena ke ba prestation na bino ba mbongo na bino tout ça parce que et voilà, bonjour, bonsoir, abonnez tout, il y a Gemidor Télévision, hein? Donc merci Nabino Nyon, parce que vous avez toujours aimé na Gemidor Télévision, et ça y a Bino Mopandi Sango, Benitan pour d'autres, il m'a dit, BM la mignon de la presse congolaise. Merci mon boss, c'est Papa de Ndinga, merci na Bino Nyon sort, donc Nabi que vous avez tellement aimé, ma partenaire, tout il y a Gemidor Télévision, vraiment merci, na confiance au Bopé Sarabiso, vraiment, merci Nabino Nyonso. Vous allez toujours ébélé, puis vous abonner massivement à Gemidor Télévision. Merci beaucoup, Lelo, de Ekobe Talisolo, na Moko Nabiso, Ndeko Nabiso, Papa Nabiso. Papa Nabiso, Godé Lofumbo. Donc, Lelo to kiti na kata studio na ye, et si ko wapi ya zalaka. Lelo to sepil to partager l'isolo na ye. To partager le solo na ye to ipa makambo leki bele mais lelo to sepelaki to kutana papa na biso na ndeko na biso Godé Lofumbo tozana ye déjà sur place. Bonjour. Bonjour maman. Vraiment c'est ngominga omona yo bonne année hein. Bonne année, merci na profiter pena pe sabat. Tout ba ta la biso de partout bazali, ba msu bazana butu, ba msu bazana tongo, ba msu bazana moi. Vraiment, merci beaucoup et merci aussi à mon grand frère Trésor pour dire voilà, bonne santé, Kala, tout le monde a vraiment Kala, le Nzamba a songi sur tout le monde. En tout cas, Nzamba au sala malgré la grippe yaki. Nga qui grippé, mais Nzamba songi lelo to telemi kitoko. Donc on peut ça merci kana Nzambe. Vraiment. Et c'est ngomingi vraiment donc ça Nzambe mo boulot vraiment. Donc faut Sara le coup mais pas être à Nzambe. Non nous te bon non papa Lofumbo Godé Lofumbo to y non moi histoire non dans parce que moi mingi pe moi batu pe mingi ba vraiment histoire ya histoire non vraiment été histoire nanga dans congolais de père et de mère né et grandi na Bumbu na sali école primaire nanga na Saint-Jean-Baptiste na Bumbu na sali école secondaire nanga na Bosembo na Bandal et le comment Institut Makelele et na sali humanité nanga na Institut Mbaki et pas na obtenu diplôme nanga en pédagogie générale et pendant que na comment na 6e des humanités na côté Empire Bakuba avant Empire Bakuba na ko ignoré te na dali pe musicien na bandaki na Oke Star na yobeta na Izeti les rois na beti na fantastique monde ya Papa Viokolo choc mauvais massou ya Papa Viokolo na président Jofi Filandu et puis na yobeta na Gal Mushashino teko sala Kusuma Star na beti pe libanda na Ovoza de la voix d'Isaïr ya Masumo de Blende na beti na super wa ya président John Nickel na beti na Mbatambuta na Bandal beti na Stop Control na Bandal industrie muzika na Kasavubu nani soso na bosani batu basili kaka le kaka pa lo bagite na vitesse que na baki sim pa papa Nsimba kuna depa na keno yeko la jazz nani suna bosani era ngo pardon
pardon pour kosukosu na vide penate et na ekobeta na super choc de Chorambemba à partir wana nde na okoma na niveau 6e des humanités na côté empire bakuba et tant pepe kala kufi boyokana ezalaki sute nga na longwa na oma osala nzela na nga donc moi histoire na nga yango wana vraiment entendu pena ke otamboli vraiment moi mingi elo nini epesa oposa wana ya kosala musique parce que obiki obandaki na classe otangi classe ntango oyokoma na 6e des humanités nde okoti siko vraiment monde oyo ya musique elo nini epesaki oposa wana osala musique bon ngai nabotama déjà na famille oyo grand frère na nga Chorambemba azalaki déjà musicien depuis nga na bébé donc na botami nakuta ba guitare na ndako ba donc tout pena ya musique na bukoli nango na okola nango ndela beba zongolo maermo akabeti guitare pa nga na kola bon ermo bébé mo ba moni moi piano na ndako tomboli pe lobo ka beti piano nga na kola bon donc yanga na zaki na goût na musique et puis le grand frère na nga zaki déjà bassiste tanga moni ke petit na yazo landa lokola ngo grand frère na nga Chorape a initié nga kotinga yi alaksinga ndeni babetaka ndeni awa ezaka do awa ezaka re et puis na koli nango na yekoli pepa bato ebele koleka kozwaka baformation ti na yeko koma pena na someta na yeko beta papa Nsimba Nsimba vie simsim pe à son âme kuna nde akotenga na musique autre que musique na biso ya otoloba ya rumba kuna nde na yeko kozwa moi ouverture quoi ya ndeti kolongola basiste comme esclave ya ba monsieur congolais c'était grâce à Nsimba donc goût musique na bande on pena na ndako en bref pour grand frère na za musicien voilà donc banzongo na ndako tellement grand frère na qui musicien ndene mutapisa ki oposa wana ya kosala musique oui non ils rappellent na ba difficulté ni okuta na po lelo koma oyo zali ba difficulté za ebele de na zaki na mwana muke siko na zo lingana landa bango ezaki déjà premier problème na ba parents pour ba parents ba olingate et surtout pour ça Dieu merci grand frère nanga c'est loin toki na oncle na biso noko maki mankela o tu ba pesa kombo nanga nga na zo kombo na ye noko na biso zaki na bar à l'époque na bumbo bar wana ndimtaki na top ba concert beta makuna siko so vie ba obeta concert nga siko na kena wana tongolo wana kena pa noko na biso donc ba père pe na parler mo ba boy zate na kena pa noko na komi kuna pa noko na vani na nga na ola na nga pona bi concert obeta wana nga na ola na nga wa noko donc eza on pe musika penate na ndako mona noko atindi maloba godaza wa ozala na wana ba vie ba obeta kuna bango so ba bandi concert ka pa nga na bimisko ba oncle na sonné otana nga concert donc akola ibongo donc ba difficulté on a ce pour na réussir eloko wana ba no senga nga pena mo ba maele mo ebele convaincre ba para convaincre oncle tout na ba difficulté et à part ça tango na komi pena comme musicien na ebisio ko beta ba makolo na bosa na ke na beta na stokas de lita bembo to répéter na matete na kenda makolo na zonga makolo donc longwe bumbu timatete premier jour na ke na salite se bazwinga to bimisi ko to ina re to telemisko to ozela baka to zonga ngape na telemika na ba dirigeant serona président lita bembo wana poto mulunda shosho mtaki dirigeant na biso mais na kati ya musique zaki vina Somboko star pe à son âme to telemisko na re to ozela baka dirigeant na biso soit telemer mo atali biso petit nga fraude na karo dirigeant na biso fraude bato tupe ba yo ba mission balandi ba courager nga sikoyo honnêteté discipline banda bo mwana na ko fraude te na tikalite bispene longo pa ba ke nga atikalinga mo na banda pied wana premier jour na bandi pied banda matete na zo ya ti na kati mo le banda mbwa ngaba makala bumbo na kombi pale ngamo na comprendre que awa transezati de lobi na ngosu na ke reptang esili yo moko bandi da makolo po ko fraude nga na ko kana ko fraude te ligne 11 donc on est parmi ba difficulté on a kutana on a musique à part wana ba difficulté bon to ba pied
bakana ipe pona kibena trop mwana muke vanda ba tinda tindo pamba oya ki repe boy vimo petit somela na nguba kuna so boy dongo zoluka ka ba problème tala petit ngaya za misiki do zo bujo kono soma ba nguba sa ba nini et puis kolongwa na bumbo na okende tipa vielo kas na kauka vielo kas avani na pali una guitare noka libanda ermo obi m'expliquer au petit beta na boy bon va sala on boy va sala boy to zongi pali donc ba difficulté moi muke ngwana et puis na éviter ba difficulté moi mingi ka ya mike zaki na opena ya gravité pour biso zo ki chance à l'époque banda ko na msezo lamba tango keba makamno na nyo so tango zonga chebino ya kuta balambaki donc ba difficulté na msezo ki moi bien par rapport à ba jeune alelo so ka sali makambo tunga na to lo bata zonga nda biloko ezate ngo bandaki okenda bongo ozokende et compliqué quitter na makambo classe est-ce que vous avez kaka na classe ou bien au kata ki classe pour la musique compliqué nga pe classe musique dans la force au saranate tana comme na deuxième CO na côté perturbation pe côté ya classe perturbation na chômage même na chômage na parler na ba comprendre na oyo à kati classe l'école musique et comme pe guerre mo na pe na voyager le parler na ba comprendre na oyo mawato mais ba père ba na tenir donc comment le roi moi le car moi muke mais nzamba ya kosala jour mususu kana gina vina ngamo bo Syria na chao na pesi ba mbote grâce na ye le roi daki Syria na patikane noa Syria daki noa l'air ya mi manga na nganda noa ngana petit na ye to vani na sope na nganda noa ba noa linga na noa le na ngate ti na kata ba noa l'air ga ponga pe na batu bazong sanga chiki ba noa l'air bazo noa le na banona les solutions maître moi attend que ça na deuxième primaire cinquième primaire sixième primaire à côté oh mbimba usani na ngabite na utika vina nga siku maître kantinga pe na nwala usani na ngabite na utika ma bon neni ba chiki ngabi be ngala kata ba chiki wana na koma na andulise maître alela devant ba nwale et choqué ba nwale maître aleli pourquoi abina bango na bana nyuso nga na tangisa na vina nga mono na ebiki na mama classe akosala mama minene na mokilo ezayi pozaki parmi élèves doués ya ba classe na bandi na deuxième primaire na tangisa na cinquième primaire et puis na sixième primaire donc azo certificat na maboko na nga abima premier na funa na examen d'orientation premier à funa nga lo fombo mona ba noler bina bandi mais façon a chic mona bini fazonga chiki na bantu ata so mo pesa babule ngana zonga chiki pona bantu ale kanga bosko eza neni fazonga chiki fazonga rasiti ngape na bisi ngane na vandi bina zonga so ba chiki ngamna shome ba masa nga ero ba komna ba chiki likolo mettre na bingana yebi lokola suka ki na deuxième CO azama ile makasi to kotisa ye na 4e des humanités banwale mais quand ça bongo siko ça nini non façon batol façon ba so ba nini c'est non façon ba saka ciment et puis to ken école na to emine to négocier ba ozwai luga ba balego banwale ngape na pas présent na biso à l'époque na obeta na dynamique achat na pas présent ligi jona bi prise ngape na fa na zonga chic na vanda place mo na banwale ba boule lisole botika fona zonga chic surtout singa na zana lar na paye tol na paye ba saka ciment de ba singa na école ngo président ligi jo bimisa mbongo wana donc so na zonga chic mbongo ezaki ya président ligi jo pe à son âme na ebiki bana ne baza en vie ba olanda émission un jour so nzamba songi ngana ojongsela bango pe ya ebele pour président wana mutabimisa mbongo ngape na ye na sombi tol na sombi makambo tu esengaka na koti na chic et na koti na 4e des humanités na bimisu premier de la classe ti na eu obtenir diplôme nanga donc na vie na kumisela ngo nzambe makasi tana vanda bwe na zo mitala na ndenge lekelanga na ne banwale ba puyanga pona zo ka puya na zo ka puya banwale na ba chapo nga na zonga chiki na zo de diplôme vraiment hermoso na no dédié diplôme nanga banwale be ba na pa
Vraiment. Un moment, on peut pas rappeler utile. Au moins, rater un noir, mais un rappel utile. Les londes, batu babibisi yango lelo, batu babibisi yango, batu bazo noale na babala. Nga na vandi na koli na ba noale, noa ba melango ya ko bombama. Noa ba sambisa te ne lelo ba noale la lelo pe da vandi na babala sala pli. Te wana yango ba babisi. Babisi noale nga na vanda ba bive bele, oye bateka noale. Bele vina nga wana lelo atika tika mazaki noale batu ba yebate. Ba melango na banganda. Jamais noa ozo melango bwina miso batu vandi na batu bazo tambola bazo leka yozo noale non ba babisi yango. Ba noale rebele pe ro baza ko fâcher ma babiso pe to zwaki grâce à Nzambe to toucher yango te malgré na vivant na bango mena toucher yango te. Nga même cigarette na melate. Donc Nzambe a sailanga makasi na kotaka na mwa bouke moke. Biso na melika 2 bouteilles na lango na. Vraiment kombo wana ya Lofumbo. Iutaka wapi? Lofumbo tana koti empire bakuba. Kaka jour na kota na epata batutu. Na public ezaki wana batombolanga balesanga bambongo. Et président Papitex sabi mwana tobeta baku ya basse lokola Lofumbo. Wazaki fait voler à Vita Club. Donc nga kombo Lofumbo za kombo na ngate za kombo ne ba pesa ba tebele ba zo ba kombo le to mona ba Materazzi, ba Lionel Messi, ba Zidane, ba Cristiano Ronaldo, ba Ronaldinho. Donc ne pe nga ba pesa nga biso à l'époque Zaire to alaki penana no pays ya ba nationaliste. To kina buzo bate wana ya lelo o mona ba paketa la match à Barcelone ba bundi. Biso na époque na biso sala mate to bundela nde vita imana ou bien vita mazembe. Jamais mona Zairoi Barcelone ezo beta na Real Madrid ba Zairoi ba bundi. Estikala ko sala mate na époque na biso. Yango ni biso série na biso tango Renier ba peso ko joueur mais ba peso joueur na bino ya awa. Pona époque wana pe ba roi Pelé bazalaka ba Maradona bazalaka mais ba pesinga ko Lofumbo. Pataki meilleur joueur awa na kina vita. Donc parce que ba bikaka Lofumbo mais kombo no vraiment. Kombo nanga penga na Mbemba. Mbemba aigle na français. Donc kombo nanga na mboka Mbemba. Mbemba kombo nanga na famille Mbemba Mankela. Mankela on za kombo noko nanga. O ba pesa nga on na famille. Mais administrativement na Mbemba Ndombasi kombo père nanga. Neva père na biso tanga no comme ça na chic. Ba beta cop na père na biso ba bombi kombo na ya Mankela. Oyoka ba père ba ki ba teti. O no wana ozo lokumu ale cha kombo na nga moko. Sikona makam na nga to a chic kombo na ngeza Mbemba Ndombasi. Godé o siko lokana ki catholique. Ta ba baptiser nga ba pesa nga kombo Godé. Vraiment merci beaucoup tout chité na biso lelo. Relation ni bozaki na ngona général Defa wa uti kotika biso awa paix son âme relation ni bozaki na général Defa tan ndenda betengi ne bandela tan na za ya mwana muke na komi na deuxième primaire général Defa yiko sala test na orchestre grand frère nanga azaki chanteur a koti na orchestre grand frère nanga ngaki makasi et a joué ya comme vanda pa na biso donc ana général Defa to koli bongo akanotika nga na classe donc grand frère nanga à part ma musique ayeba pina ke Godé moko beleki na ye donc to vanda ane to lala ane mbetu moko donc ana général de photo banine bongo a obeta pa grand frère nanga ti akena ye baki santu asali pe basomo west na bango ti aye grand zaiko na kenda hôtel ya tangue petit frère na ye na oti pe chic na uniforme ti akoti ba shock star ba sala ba succès na ba shock star ngape mona na uti chic na leki na général de fois na bandal kota ba bisengo wana mona général de fois za nga na ibsi wa masana na grand frère nanga to ana ba uniforme to kota na ba deuxième série na ba première série no to kota na bo général de fois oui mona peta mona Godé moi et Pacos na yendako donc on a grand frère nanga ti na yo koma pe star musicien allez à prochain gali sumakasi na ba misala na ye donc na répertoire général des fois na banzemu na suki sur 100 na 70% ngam na beti bas vraiment
Surtout on qui sangwana eliwa qui général des fois azali sauté. Et ça là qui on ndengeni parce que to quand même sanga maladie to moi qui boye habite qui featuring na de qu'on a besoin moko golf di kando. Nazaki na choc à makasi. To quand ndengeni. Choc ya makasi po tamba to mona star na bino mda kufi menga na kufi le grand frère. Na choc ya makasi. D'ailleurs na ndima ite. Et directement na sali démenti na Facebook na nga. Que non, il a le côté, il a boy. Pour na sera, c'est n'a qui babi na nga kufi te mais aza malade makasi. Ana koma. Mbara monga na sali démenti na boy kutu kolo bakaza na koma. Et na tongo nango pona butu na koka ite ba pele zo kota kaka ba pele kaka. Na kange appareil na lali. Na tongo na onta na fungoli ka ozo sentir pena téléphone zo la grrr do ba pele zo kota ba message zo kota na bangi. Na moni Yves Abdallah bengai. O ya godé est-ce que na ko zo interview pour témoigner pour des fois akufi. Rabine nazana précision te na osala émission te na kati. Ah na ko mo trembler. Na bengi sko Mbota Diallo. Mbota Diallo azali mutu o azali très d'union entre ngana defao na marma big star financièrement do azali financer ya defao na bengi esiko. Alo Mbota Diallo makamna yo abi oui godé yano akufi. Ah ba mope na bando lela dona craquer pena. Bando lela fama bando bondela nga zala fort boye. Abina nga bonde sa boye siko bato tout ba bengi o banda lobby. Ti le lozo continue ka koloba ke vieno azali le roi confirmation. Sur le besoin que c'est là comment passe. Ça la vidéo mo tchango na net comme ça mon tout. Il y a moyen na joie qui téléphone na bandi ko sala vidéo na sala ke fort maintenant on a lelia na katinanga. Na informer quand même bato ke général des fois akufi. Il y a qui choc makasi. Sko mais tu n'as pas non question parce que est-ce que ozalaka pe na kati ya imiko? Oui. Ngana uto za vice-président imiko na démissionner ka tango ba poto e bandi. Non ozalaki na imiko mais ozali soute. Nazali soute pour na démissionner ta na moni poto e bandi. Ngalinga honneur na ngeza suité. Honnêteté oblige et on a démissionné qui. Pour épée ça peut exemple na batu ke tango ça ne va pas, yo za na rata bureau, faut démissionner nanu. Et on dans un premier temps on a ça na démissionné qui. Bon to ki dossier moko ils ont tambola. J'espère que yebi histoire en ils ont beta ma mikolo yo affaire il y a $25,000. $25,000 yebi maki pour na makambi général des fois pour na makambi général des fois. Et tout le monde ba voice bimi belé ah ya ba Félix Oazé quoi ba voice bimi trop mais na kati ya dossier wana to ebité oko ko éclaircir biso to ba non dossier ya $25,000 wana. OK. $25,000 wana batu ba yeba gezaki pona okunda defao te. Defao gouvernement te kundié. Tout a été planifié. Commandant na rokeno zo accord na gouvernement bimse $49,000 ba louer jet. Gouvernement bimse libiso na bambongo ya test à Covid. Biso batu to ki na liste rokeno zo accord. Gouvernement petit biso na bambongo à go pass. Donc tout est allagi planifié na gouvernement. Tant on peut corriger gouvernement bengisi biso lisusu. Biso ba imiko na famille réunion gouvernement tout ni famille priorité. Bo décider nini famille BPC position en haut. Tolingi moi na besoin kundama na Kisantu et puis te proposer ça les 23. Ba tuni pe biso ba musicien. Quelques musiciens ba habiter Kisantu kuna po anini yaga ki musicien international fo awa. Nga pas tant que musicien mais tant que ne Congo pire famille nga bena poyaki Kisantu. Allez nzamba la raté nga na ju malade. Moi na ya lisu na réunion ezate moi na participer sous ezate na vandika na ndako pour juste après réunion na salle d'ara climatisé na niveau liwa ngasko na lataka ba couleur yo bomisa biso na lata couleur moko zo concorder na pantalon jean na chemise on peut général de forme taper ça ngango na baki non honorer ta mémoire na lataka chemise olelo et même ça ngambo do malili betanga na salon ko zonga na ndako kao. Parlant na bima qui sur une organisation. Ali makambe continuer. Na vanda ka bena mona ono kore okundama wana nécropole.
eloko famille exigaki mosusu kuna mpe des yeux bien mosusu toya bato totempere tomoni kana ezokende or bamusicien kaka oyo basepelaki te ke kore ekendeki santo bake komona gouverneur de la ville mpe na devi wana abimisi liso mbongo basengaki ata ba 35 000 nde namonelika nyonso nga naomona mpona nazwi rapport mpena ya farafara te naomona ngo na net namoni basengaki 35 000 boye gouverneur apesi bango 25 000 mais ntango eboti banungunungu nauti oyoka voice ya via Dieu Salemba ye azwaki nika 18 000 elonge 25 000 donc normalement oyo imiko ezwaki oyo ye azwaki eza 18 000 $. Sikoyo eloko nini ebomi lokola gouvernement si eplanifiaki tout o nini o na musée gouvernement mtasali décoration tout à travers Horizon Massamba na salle kuna na nini gouvernement mtapesa famille mbongo jour gouvernement azopesa famille mbongo devant ba musicien jour gouvernement azopesa musicien mbongo devant famille muta disitaki azalaki te mbongo ya famille ezalaki basala matanga na la grâce mbongo ba musicien bien écrit que lokola bosenga biso nzembo na ndenge bosalaki bosenga biso mbongo na nde bosali nzembo bofuta studio bopesa pe ba musicien ba transport topesi 10 000 $. yango na miso famille pe disita te po monaka normal bango pe imiko c'est une première babengi biso ba musicien le cas boye mbongo mo ezawa pona nzembo or à côté bake kozwa susu 25 000 par gouverneur yango to yango moni pesa imo ko 25 000 pas gouverneur parce que obi a bien que Dieu Salemba akezwaki abi ezaki 18 000 siko ba oba kende suko 25 000 ans ko ebimilaki 25 000 ans yango na siko tant bake ko senga on pas gouverneur gouverneur atali boye basenga 35 000 alobi na opesa bino 25 000 les mêmes jours il paraît gouverneur apesi bango transport ya $500 bakaboli pe bazongi bandako siko jour mbongo ebimi ye Ado Salemba azwi kaka 18 000 sur 25 000 ndenga expliquer biso nde na yoki na monoko na ye moko siko biso fuite tango ye ya 25 000 pardon place wana nanu o éclaircir on bien kuna ebimi 25 000 bapesi na maboko ya nani poko to via Dieu ça ye abike bapesi 18 000 mo na maboko nesko 25 000 wana bapesi na maboko ya nani wana nga na zate nga na zolanda même na o préciser 18 000 pona yoki via Dieu Salemba via Dieu Salemba bi ye na maboko na ya zwaki kaka 18 000 donc le reste wana faut sela on banquette on a osenga maboye kenda justice na be mission bo to zo solution te justice ne ba juge ba yebi kolanda puis ba yeba nani azokosa ba batanga ngo mutu azokosa na biso bo na ba TV nana oyeba mais biso mo tozo relater tozo loba auto yoki donc ya zui 18 000 eloko nini ebomi eloko ebomi yango ba musicien to yeba ke 10 000 ebimaki bakabuli biso ba musicien to yebaki ba musicien musupe bazwi nano te bazali ti siko et siko tanto yoki 25 000 mo ebimaki auto yebaki te siko to regretter pour ani mutu azwaki fuite et comme on a adresse tipo les flics yitanga zwi fuite wana a que vers bango abi oyebi ke Gérard Defao makamba décoration na ye nano esalamite to yoki bozwi 25 000 fallait tout ça la décoration générale Defao te biso zwi 25 000 te na même moment adresse alerté biso nga na ki malade moyena bouger zate en tant que vice-président ya Imiko na démissionné ngabi oyo lokwa na yebaki te na zaki informé te faut na démissionner déjà avant na ki nzambe pour démissionner qui parce que na mbongo wana yo zoki mbongo te na 25 000 wana te na ero na kutu makama kabula mbongo na yebi na ngate mais na yebaki information ngo te carrément na démissionner pour ça bien te nga za vice-président tambo libo sala eloko mona komba Imiko nga fona za l'informer lokwa na zaki informé te na yebi pe mboko na biso ni tambolaka et puis ba adresse sinalenga na batu bakendaki tala batongo bazaka pena na Imiko te na mona gango déjà clarté pour na préserver honneur nanga na démissionner
allez kosala ke vie adios aye kondimela dresha ke oui mbongo mo ebimaki mpona boye adresha pala bini bawana bazwi baza batayi mikote oyo napesi tel $1000 napesi tel $1000 mponi opesa bango $1000 biso ozala to wana bagalere bandako tofuta bien te tozalaka na imiko pa epesi mabe yango adresha amonaki vie akopere bien te adresha pandi sango ntango sikoyo sango ebimi ebimi mabe mpo nini bali basalire bamusicien bato komolobo bamusicien Congo musana baba koyemba nzembo pamo oyo te fo basenga mbongo fo musicien mo asenga mbongo aza te kaba bibino bolela musicien ti lokuta bozalaka ntango bokefo nde boseni nzembo bongo il faut bafuta bino te lokuta bavie ebele bakufi awa nga naza na beta na banzembo wana yoka lisolo ya mbongo te na opesa exemple ya King Kester Emenea ntango akufaki nga nazalaki na général de fois na Nairobi général de fois tokenda na studio afuta ayembi nga na beti bas nga na bengi ingénieur na tosilisi nazotindela yo baelema na biso tobeti par rapport ya oyo nga nasengaki ya bango tosali jonction totindi baimage tosenga mbongo te ti lelo mpe na oyoka teke lofombo ndenge obetaka na nzembo ya kesene oyo participaka mbongo no yango tose esala mpe problème te babi ya shokoro ndongo akufi ngam na tia studio na nga na disposition ba musicien tobeta nzembo esila nti lelo nayebi te nana lia mbongo wana mpo sikoyo na comprendre ke mbongo ebimaka toyebaka na biso te die merci kutu nde via Dieu Salemba abimisi yango abiki mbongo moko eza bapesi mpona bamusicien mais mbongo wana ça n'a rien à voir na 25 oyo bakende kosenga yango na sikoyo mpona kojustifie $25,000 bazolinga bafloué comprendre bazokotisa na non itele azwaki boye non wana eloko tomoni mabe ntango via Dieu Salemba azwi $18,000 foti na ye sikoyo yango ntango ozwi $18,000 oyo bapesi yo mpo orenforce masanga eza te mpo okunda matanga ezaki mpo erenforce matanga mpo matanga si eza planifie makambo tu ezali place bakolela ezali famille mpe se ezwaki bamusicien mpe na ndenge nzembo si bozwaki wana ekomi lokwa surplice lokola gouvernement na rubrique ya décoration barépondre te carrément mbongo wana elingi oservir na décoration ya defao ce n'est pas le cas où esalami bagrande vedette so bapoids lourd so mpe bastar so mpe bayimba lokwa baangelo bango nde bake kozwa $1,000 ebebisi budget kwei eza na bavoice oyo ebimaki elekaki ebele eza mpe na bato oyo baza libanda ya mboka oyo mpe baza na baquestion ya kopose babaki baosepela kopose yo moko baquestion wana donc j'espère toza na ye déjà en direct que aza mieux placé ya kopose oyo baquestion allo tozwi déjà appel allo bonjour Gemidor TV. Oui, bonjour. On peut s'appeler bonjour en tout cas, et meilleur vœu na bande konyoso oyo bazola na biso na quatre émissions. Donc je me présente, je m'appelle Théo Nzinga. Oui. Donc na lingaki vraiment poser moi ma question par rapport à l'émission Nengezali parce que ça fait mal. Comment on a makambo ndenge ezokende ya bande kona biso ba musicien. Oui. On lelo ba kizaka dans l'état peut-être na Congo l'état soutenaka bango te tout ça. Mais to comment comprendre la vérité belé eza peut-être mitema mabe ya bango moko ko ezosala ke l'état atika bango ameka kosuka bango te na ba propos ou bien makambo bango bakutana kana. Et moi la ligne vraiment na poser ndeko na biso lo fuma en tout cas ba meilleur vœu na famille mobimba. Donc voilà. Oui. Tozo yo ka papa dio. Question na eza. Ndenge kotuna lo fombo parce que azolo ba makambu oyo ezali ndenge ba mbongo ebimaki eloko moko oyo na sepeli makasi nzamba zwa lokumu a démissionné. A démissionné parce que amoni déjà que eloko bazosala ya za vice-président marche nango eza déjà bien té. Parce que na yebite na tuna première question na ezali est-ce que aza adhéré na Sokoda ou pas? Oui, naza pena naza kuta associé à part kozala membre normal donc naza na part na chambongo do lelo na Sokoda ndenge wana so bali ba teka ngo bie ba kabulango naza obligé na zala wana nazwa part nanga donc na Sokoda naza ka membre simple te mais naza pe associé. D'accord. Mais
Sokoda. Qui peut expliquer c'est quoi en fait? Imiko Sokoda, c'est quoi en fait? Bon, différence c'est ça nini. Imiko ezali union des musiciens congolais. Déjà, mais salama peka kana ordonnance ya président Mobutu. Parce qu'il a besoin ya lingaki lisanga trop. Yé pena bula lisanga eza yé. Alinga ba mise bazala réuni place moko basala makambo na bango et puis abdotaka Imiko à l'époque na ba moyen nyonso o Imiko salama. Par contre Sokoda eza société de droit d'auteur. Ndenge ezaka na ba France, ba SACEM, na Belgique Sabam, na Suisse Suiza. Sokoda Skweza bongo. Confusion kontaki pona nini lobby. Sokoda asakaparaki na rôle ya Imiko na makasi na kiyanke. Place oba bengaka Imiko Sokoda mtakome kokende. Omoni lelo siko na matanga ya général de Fao Imiko grâce na biso to dénonçaki bakonzi ba comprendre Sokoda pe ba meka ko meka na matango me ba bengani ba 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 non o eza rôle na binote o eza rôle ya Imiko. Et Dieu merci, Imiko ngolo eza pe réformé na ba biso ba ona kati. Ya omoni ba makambo nyonso ebimi libanda. Pourtant eza ka kala ba coopérant na ba coopérant nde makambo bato ba ebi yango te. Elingo le ya CCC. Do Dieu merci, différence ya Imiko na Sokoda yango wana. Sokoda ezali société de droit d'auteur ya ba artiste. Biso skoto za réuni kuna na ba peintre, ba cameraman, ba tutuka ko ba créaka. Ba cameraman, ba nani tout na Sokoda bazali po baza ba créateur. Ba maçon, ba photographe, mutu no soka salaka art azalaka na Sokoda. Mais Imiko ezaka ba musicien, union des musiciens congolais. De différence ya ngwana. Mais na Sokoda quand même token là bien parce que na comprendre bien. Est-ce que vous avez pas dit na bino ou est-ce que ba prestation na bino ba mbongo na bino tout ça parce que comme on a lelo eloko oyo peut-être boza ignorant pe boyebite mais ngana boyebisa na vérité. Eloko nyonso tout oyo ezaka reconnu mondialement. Lene lelo rumba et comme il reconnu il faut batani ni oza ina pepe kale. Ti bo bande ko beta ti o bande ki musique na yo ti ba œuvre zo bima parce que c'est reconnu déjà. Donc boza na ba di ya kosakana te na kati. Est-ce que Sokoda bozwaka ngo ou bien bozwa ngo te ou bien baza formé bino pe ba informé bino par rapport ya nenge rumba on c'est comme il reconnu que pas donc là baza reconnu ba tchaka déjà ba mbongo na bino ya ba moment tout o bino ko beta rumba. Est-ce que vous êtes déjà informé dans vos pays? Bon, Maramba Sokoda, ndeko na ngai, eza pasi. Po Marambo biso to dénoncer ndenge tout. Mais jusque là, l'État n'a appuyé bisoté. L'État n'a appuyé bisoté. To lobby na ndenge tout. Na Sokoda, bafuta biso forfaitaire. Do bafuta biso na niveau na bisoté. Bazwaka mbongo mombo bref, le fombozwa. Ndeti ngai, nazwaka $58 par mois. O Sokoda futa ngai. Et puis bafuta ngango so balingi. Ndeti sikoyo basi bafuta ki mois de juin, bafuti pe mois de décembre mais ngana nazwa na ngati ti lelo. Pona nini na dénonçaka ba makambo. Pona nini naza pini. Bon, na yaka pe kolela na be mission a pota msu ba konzi ba oyoka. Muta sala pe loko ezate. Donc makambo wana sina sokola e maboko yango te mpita mayele na ngana ebika un jour ba konzi tam su jour mo ba kolamuka. Toko se retrouver na ba droit na biso. Donc yango ka to zelaka. Mais si on na Imiko ndenge bozaki bo monite ke bino moko ko bimisi déjà o eza makamamba pe makasi kati na bino. Oui, eza nzambe ngana zolo ba trésor nzinga ndeko nanga nzambe muta a permettre makambo e salama. Pona nini? Groupe bato oyoki ba kombo batangi wana. Bango ka ba sionora partout kopa mbongo ezalaka. Kaka bango. Groupe wana soyoka kopa mbongo esalamaki. Mikolo bakaboli ba $10,000 na mission moko moko. Ah bon? Go bato na bazanga kate. Soyoka bato na bazanga kate. Mbongo moko ebimaki po basala nzembo na este. Bakaboli ba mbongo. Bato wana pe bazanga kate. Alors tant biso bana olela bato bana na biso lokola ba jaloux, lokola to mitema mabe, to lingaka bango te. Mais lelo nzamba bimisi bango na poata ba ye ko lia mbongo na matanga. Les mêmes bateaux.
bakombo ozoki tangami wana baye penda donc mawa te epa na bango vraiment étant que yo oyebi général de fa au bien que mutu nanu bakundi te corps nanu ke pena na nini te na séjour na dernier séjour na yo mais bato déjà bazwaki bambongo bale eloko nini conseil nini oyo koeporte na bandeko wana na façon ya kovivre boye ya mitema mabe boye oyo ya kolingaka bandeko bakufaka mpo baliaka bambongo nga na sepeli déjà nzambe asali eloko bien bato yango toyebi bango sikoyo na biso na bino mpo biso oyeba bango avant bato oyo balingi mbongo wana koliaka mbongo na biso partout ata seri moko boye rais kabila azalaki na besoin biso bamise tokende kuna ayamba biso kale meme bato wana basala tu biso tokenda te nga na age na nga boye nayebiki ngakati te na regretaka nango mabe normalement fale namona mpe ngakati ndenge ezala na kati ata rais alongwa na ye me nakoma kosenga yango mpenza bomemanga ata jour namonaki ngakati te mpo na kaka bato otangi bakombo wana bango kaka ntango tosalaka léopard nzembo moko boye fale koyembela este bango kaka su baseretuvaka na bambongo wana bazwaka bambongo ebele soki ozoki bamontant oyaka $7,000 ye azwaki 10 ye azwaki 15,000 kaka bongo epuis bango moko kaka lelo oyo nzambe aye kosala ke bamonana na miso ya bato lelo bakomosala bemission ya koluka kose couvrir onga nazwaki mpona boye onga mpona boye o mpona boye toyebi mbongo ya bamusicien ezalaki na $10,000 au ministère apesaki devant famille ya defao mutu to ayebi yango epuis wana bamusicien nyonso tozwaki sikoyo ya 25,000 bokesenga ntango ebimi bokaboli yango pwani bino boza banani bechapatoire tu bosala bemission nga kutu baya kotikela nga $500 nayebi ntina yango te mutu atikeli nga ngo akimi lokuta ya bwepwani mutu aye kotikela mbongo oyebi ntina nango te akimi me nga mpenza lofombo boye fona banga lobi na ntongo nakende luka mpo nayebi mutu yango yo kotikela nga mbongo okimi Adio Salemba aprécisaki bien alobi bien na voice wana o ndeko wana atindaki alobi bien donc même ndeko wana azwaki $100 na maboko ya ye moko Adio Salemba. Deuxième chose redi azwi mbongo bato tu bazwi mbo bakendeki kozwa mbongo epa na ye donc aprécisaki bien abike bazwi mbongo epa na ye mutu moko ntango bango bakomi kokosa c'est ça c'est grave oyo eza bozobebisaka crédibilité na bino moko devant l'état devant même biso nyonso tu tomona ke donc bamusicien na biso malgré tout lelo orumba emati eyebani mondialement donc boza kaka sérieux te ou bien bozo comprendre na bino te musique na biso ekomi na hauteur nini na niveau nini kasi yango na okumisa nzambe alakisi bango na mpwasa oyo nyonso ozoyoka wana azwaki $100 azwaki boye wana eza mbongo ya $10,000 au gouvernement apesaki bamusicien eza clair me mbongo ya gouverneur apesaki bamusicien te gouverneur apesi yango na matanga balela général de fao différence yango wana sikoyo ta bapesi ya matanga bango bake kooblige Adio Salemba pesanga $1,000 pesanga $1,000 omoni pa budget kwoi entre temps ye moko Adio Salemba oli azwa mbongo gouverneur apesaki ye azwi ne kaka $18,000 alors bango soi-disant balider bastar adanse bato ya mbongo bapesa biso baleson ntango tovandaka na bango ezalaka grave biso oza bato ya mbongo biso tokolelaka te orke mpona mosala na bango ya bacope kozwaka $1,000 par-ci par-là et puis badéborde baye kolia sikoyo na matanga banekongo or awa mpa na biso 40 jours ezolinga ekoka yango na profite na émission oyo nayebisa bango ke 40 jours na ekoki te ozwaki $1,000 luka famille ya defao ero baleki ne mpe bazali bashirak kini kozongisa mbango 40 jours ezolinga ekoka oyebi général de fois akufaka le 27 décembre donc le 27 janvier ça elokola 1 mois kota na février kala tawa 40 jours ngonga nango ekobeta mpo na biso lokola mpo kopango ezalaki nini mpo bafaire échec corps de fois ekende bakongo te ya bakende omona gouverneur et puis baresir déjà bakulu na biso baza ya kosilika mais manda chante alobaki lo moko lobi tika makambo wana balukuta wana toleka na biso makambo mosusu bato banani bakinkester mpe bakunda bango awa ezaki bango nyonso eza raison te Nelson Mandela olobi likambo ya $500 wana $500 lobi manda chante alakisaki abaki clair bimbongo ye bapesaki bayaki kotikele $500 bapesaka yango moko nini ayebaki mpe te eza ya nini
ayeba te za ni mtaka pesa ngo shaka Congo wana makamande ngona ba lax ba dwi ba sala ngo TV nango ba ke pa ba $500 na nini boye na la kisi na caméra $500 ba lax na caméra bien ça qui ya transport ya ba pesa ki ya ba musicien ba no betela concert ngo wapi yango na bokenda ka pa ba juge omoni na TV boye ba sala TV mo boye ba sala émission ba ke no kosa ba bizengi biso ba to juste ta ngana moto na raison ne cerveau na ngisala bonga transport ya mission bobetele concert wapi non béchappatoire apampa na beaucoup de mbongo wana boluka Chirac lolendo aza vivant Anto Bajak aza vivant les gars de fao tozana mère Anto azobela kutu bozwa mbongo lisa mo ebele so bosangisi yango ekobima pe tam sur $7,000 boko no tike la famille et ya malamu te ya on appelle si maman chala mwana merci pour une fois vraiment na remercier maman Bato merci na message au salaki na PCP président Namso Félix Oazé quoi merci et puis na CP libo président Nabi Lofombo aza incorruptible Lofombo boko benga ye bo pese mo eloko magano funda kaka na CP libo ayebi role nanga ayebi esprit nanga ngana CP na makasi mbongo wana bazo flouer bato o démission ba ko sala po ba se justifier ozwaki mbongo quand émission salami quand mbongo simba ngoka est-ce que ce qui pas ba juge ba ketala ba numéro baboyaki koliango soko boyi koliango ka soko boyi koliango ka keno zongisa ona famille po tout ba bani ko bana ba zo lela ba zongisa ona famille ni muto bi yaki za transport ba pese ki ba musicien bon transport on bana ba pese oliango de o pese ta musicien mode alors ba musicien bo profiter rango ko zo trans na bino pour à l'action ezana non ils a échappatoire mabe ba lokuta mabe ba sa elango TV nango basangisi babi yuyu biso na Congo sanzo benga ngo babi yuyu bavandi so yo sala émission ndengwana biso bato pena motu esalaka émission ndengwa funa kanga TV yango na toujours senga l'état akota makambo izaba makambo ko ba juge fo bakota ngo oye devant ba juge yo zo combien onga na zo ki boye za ki ya nini o justifier ba juge ba otala l'état pesa ki mbongo oyo ya boye pona ngo batiki yo zo mindako so c'est que yo $8,000 bo pona transport on bokenda yo wapi ba mission va betere concert ngo wapi question moko sus papa de ya lobi asa question moko question na meza la itaba komona carrière o eza pena ya ndeko na so kudelo eza ka pena ya belo jeza ibele alors tolinga ko yeba pena est-ce que vous avez formé quelque part ou bien eza don et yaki kaka boye voilà. Bon, nga izana no don et puis na legi na ba formation. Leti na pas premièrement na legi na pas grand frère na Ashura ou l'accent na robita basse et puis na leki na ba groupe belé to lega kana to zoa pe ba formation quelque part. Leti nga na o témoigner lelo vient na Syria na Anshao dira ya za ki regeman nga de na ba âge wana na za mwana muke ba 12 ans 13 ans aye kusingai répertoire ya Bob Marley moi mingi. Donc déjà na ba âge mwana mukana na ebo beta basse ya banzembo ya Bob Marley beta ki formation moroboy et puis na ebo lega siko pa 20 na zoki formation ya jazz ya autre musique ya biso et puis moi dagi na musique na ya bana ombe ngombe ya senga auto bana osala dagi autre que rumba donc ils a parmi ba formation entre temps côté son nazaki déjà installateur na instrument ya grand frère na Mashura Mbemba kuna pe via l'accès ngai comment ba installer instrument comment na bima na ngonga bina comme installateur et puis vient nga former ngai na studio na e na comment déjà ingénieur de son na mwana muke na sepela jum sou na kuta na grand star na biso qui a chanteur chrétien comme ngo kimanga bo ayemba danser bayemba neti na balor mbongo boy yipa yemba neti bazulu chanteur chrétien José Ndita oui José Ndita yo rappeler nga kalobi est-ce que yeba que premier nzembo nga na studio yo mto daka preneur de son to yaka na bumbu nga na CP la fort joa no kwa banzimo lo kwa po bo chakite be po erenia na neni nga ingénieur de son donc côté wana naza bien formé à partir à grand frère nanga et puis tant on a côté empire ba pas
parce que eza na eloko mo po minute nde babi caméra koyeba vraiment que ozo certifier vraiment que na musique nde bozaka ndengona il y a aussi des formateurs na musique na biso ba formateur bazangite bazangite eza na bato musu pena bazwaka formation ayebi na orchestre azwi formation eza na bato musu bayaka pe apporter kaka na orchestre wana ba formateur bazali ozwi pena mutu dans le néant okomisi pe musicien nga ndeti nga bwe naza parmi ba formateur na mboko naza na bato nazwa azaki pena musicien malonga te na komisa ye musicien. Mais à part yo lelo okuna mboka na bino tout ndenge boza ba musicien nani okoko mona pe na lisu moko oyo pena ya musique komona ke yepe a contribuer plus na formation. Bon, en tout cas, presque tout les leaders nyonso ba contribuer na ma formation. Parmi les musiciens ba ko beta na orchestre na bango nyonso te ba bon musicien. Ba musu ba ya ko mona muntu ya ko tikela yeye, tamso masa na ye. Changa poa, petit na ngwa beta musique. Ah, lingi musique trop. Carrément na orchestre na toujours ya ko ma musicien. A su formation. Les débuts na vampire bona na empire na zona nga formation. Mais avant l'orchestre, ba musicien belé ba legana ba musu ba gina ba vrai musicien. D'autant ba comme ba musicien ba comme ba star, ba legi na formation pa na e. C'est un formateur. Il y a no kofi pourquoi azolinga ko certifié que wera na bande connecté comme polémique makasi ya kondima ke wera ntsone aza ne ba penga formateur. Bango bazolinga ngote. Bon, mutu na mtaza libre aloba na position na yenga lingi ya. Mutu na mtaza libre, moko condamné te yeso ka boy, a opé sa raison ya boyli. Nga raison azo reconnaître que ba leader bazaka ba formateur po il y a des musiciens musu ba ya kaza na niveau te. Aza na niveau te azo imba danser te mais tam so yi na relation mutu. Mutu mtaye na ye tam su camarade à leader. Nga na viva ba makambo wana. Misusu. D'accord. Nga na opé sabino Mala on peut donner un exemple. Vraiment, merci beaucoup, Papa Dieu, pour l'intervention. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Isaïe, l'intervention, il y a Papa Dieu Nzinga. Merci beaucoup, mon boss. Vraiment, Isaïe, qui est clair dans la question. Et puis, dès qu'on a vu ce petit dans le plateau, Godé. A expliqué vraiment, puis si la réponse n'est vraiment claire. On a toujours cité déjà presque na souka émission na biso. J'espère que la question nous déjà te poser ko ba nini na bandeko oyo ba kombo na bango etangami na kuna ka ki dernièrement il paraît que kombo no pesa na ka supposer ki $1000 na kata ba mbongo wana. Ngama mabongo na kozala te. Biso ba kombo na biso ezali po tozalaki ba dirigeant na banzembo tant nzembo salamaki. Tant bali ko salir ba musicien biso pe mto ko loba que musicien boko salir été bozo ki mbongo bo justifier mbongo wana na compte wana te ministère ya culture apesa ki mbongo oyo imiko isengaki po ba musicien ba sali nzembo et puis ba musicien temba senga nzembo wana musicien yaka musicien kuta bengaka coach ndeniko nzembo di fa na yemba ko ngam na zolo ba ke kende ko yemba do musicien so linga zanga te misa ya kanete po ayemba bafuta ye fo ba ni ba kosela musicien makambo ko salir ka ba musicien eza na groupe ba bato moni ba kombona tangami musana ba ngwana batambola kana mama wana sko moita ekitisi pena ba musicien ya mboka na biso bango ne ba okita banda bazo benga ba banda kine bandeli de compte que ba salir ba musicien siko ba kombona bango tangami ya $1000 ba kene ko zomusa bango ne ba sambwe ba tebeli ba mona bango ba malamu ba kosanaka ba lata ba pour soi même musana bango kene na copine na tangi bien boke no localiste $10,000 obiso lelela miko eleki bazana kati botala na liste ya 25 ya kala oyo bazwaka mbongo ya $250,000 mbongo wana bazwaka po bayembela este bazana kati biso zalaka ate et puis siko photo vérifier na matanga ya King Kester bazalaki ou pas po ngana yiko apprendre ka lelo ke na matanga ba musicien bafutaka toyeba na biso ngote bien merci toyebi ngo lelo grâce ya via Dieu Salemba a dénoncé mais à lobby vérité que tozimbo momo boye na ministère ya culture et à $10,000 pour na ba musicien ne ba betaki na ba studio to futa pour la première fois faut vérifier ce qu'on a matanga King Kester na matanga ya Babia na matanga ya Simaro
na matanga wendo ba matanga nyonso na biso Bon, bima bima. oh bima ko to yeba te Vraiment. et puis bato wana na za sir ba komona bango retrouver po bango baza ba spécialiste yango ngali loba nanga sukeza 40 jours engokoka nazo bondela bino ana zo s'adresser na public te bino ba zo ba $1000 bozana iloko ko justifier $1000 wana te botika mutu makasi boyela biso explication te ngana vai na bon disco na bujango te wana nani wana alita chamala o Pasi po la oh Jojo Mandi tu peux ba déclarer na elo moko ça qui passe comme on a grand star ya mboka na biso akufi mais na cimetière tout monde kaka président Félix Oazé quoi na président nani Adolphe Dominguez et ça qui passe bela ba musicien wana na lipe na corrigeant wana président Oazé quoi balobaka bongo pona nini batala mingi ba grand ba musicien bazane belé baza touché au bazaki na cimetière na musée ba musée bazaki wana belé oui ba musicien bazaki belé oui bina mboka na biso toza na batumo bazaka so iliwa ezali ye musana ye aye azuluka kamera eza wapi so munga kamera ngaye po balobaka yale leki makasi vraiment so kamera leki ka ba azongene normal masa neni abaye pe boki naye ba misi musana biso yangwana aye na matanga boye batandi bakiti wapi balile ba ofanda aye koluka kote wana biso ba misuto wana système wana te to yaka na makambo wana tout omoni ngape na kamera te dona ye na ngaka ko rendre hommage na ye ko der Moïse akufi amona ninga kote na ye kaka nzambe pambe yebake nazalaki moto ngako naki malade penda malade très malade mais ba miminga ba ye na nga tina misé oui tozwa ki to mona ki opena misé puis tozwa mais belé ba moninga te pona yaka na système wana te biso tellement tozala lisu likolo ya lisu tozwa ki na ba matanga nyonso mona ke lekaka ba belé ba reprocher ngaka nenu yaki matanga vesi marote nenu yaki matanga papa mbate nazala kana ba matanga wana nyonso omoni mais naza habitué te ya bato basala ke azoluka kamera za wapi ba mona ka yaki azoluka kamera za wapi alela soka kamera leki ba kolele sili vraiment biso leli awa a mort femme na ngam dazo bondela nga kolela ya solo leli journée mobimba ozoko komela to ozoko kolia te mais bango bazoluka kamera nga oyo Mavero ebima il est 25 général des fois akufi le 27 na kata promotion jamais na le kasute na lobake Mavero ya lina sarabu na kata vraiment bango bazo sala ba misuku ba beta ba concert mais soka na concert on a so caméra des fois bah ce sont des menteurs des hypocrites des mauvais baliko ko sa public na caméra. Voilà, merci beaucoup. Merci, Bonitou. Il y a Gémidor Télévision, vraiment. Et là, qui y en a, tu as des explications claires. Donc, comme il y a presque un souk à l'émission de Bissot, mot de la fin dans les animés, quelques salutations. Mot de la fin, Zalika, qui on a vendu Bissot tout à comprendre. On a ramené les cas qui, précision Zalika, confusion Zalaki. Nana Kondi général, et l'on est Saliki, va décorer généralité. Gouvernement est décoré généralité, mais les musiciens ont eu l'occasion de décorer général, ceux qui ont l'idée de $1000 ils vont permettre Imiko et décorer général. Et donc on va comprendre, on a expliqué. Et na zongeli na zobeta sete, bino ba leader, bino batambon, bino bujwaka mbongo, banda mubutu tilelo. Monele nzamba bimisi bino na posa. Oyesi pona matanga oya bane Congo bakulu basiliki bapanze bino yango na bozwa bambongo wana avant 40 jours boko nozongisa boluka baleki ya defort bazali famille na yepe ezali ba mama leki batata leki bazali defort batiki orchestre big star bozwa osangisa bambongo wana boyebi pa bokutanaka et puis boyaki na mission ya kodestabiliser Adio Salimba na Imiko bo réussir bosangana bozwa bambongo wana bokeno bozongisa message na masuka ya mwana bozongisa ose contenter na mbongo ya nzembo bozwaki mbongo ya nzembo bose contenter na ngo eza moke oui bozwaka bata mbongo te $1000 c'est trop
babola bana kati bapete belebe na oyo nzembo na bazwite bakolongola pe na mbongo wana na 18000 wana bakompense baingénieur de son bazolelela baobenganga aire nyonso biso na tozwi te coach tosala ndeni nga na biso bango non bozela na trouble osila po bango mpe batravaillaki lokwa bazwaki te bamisusu tozwi fo bango mpe bazwa te siko bino boya kozwaka ba $1000 na moto $1000 bozaka banani yango na ngana tuna eyembeli no boyeba na nzembo mpe matanga na vocal na oyo na yoki cher de pour na yoki yango te vocal on yande ni obosaki osali na vocal ngana yoki cher de pour les até ngana komisi nzambe pombalo na bandi public e bibino po biso kam doya kufunda kabino mais tozaka pe na kobanga mo totanga bakombola bino ezalaka te po eza oke na justice boy nanga mna na rezo bakangi ngai Dieu merci bakombola bino etangami et puis bosiniaki basignature ezali wangana na yo sale mission kosa po bobanga pe caméra te bobanga pe batu te kosa ndenge olingi kosa nde biyoyo biso pena balofombo boy non osala émission na tala émission na baka ilman c'est menteur awa boy soki eza mpe bajuge na bando okende omolai te baomikangelo avant baye otikelo mbongo moto atikelo mbongo akimi na binayebi te nga beno bekoti nano baye otikela mbongo moto akimi carrément na oluka ye yo mponi kotikela oyebi na elongi na ye epuis na banongonongo ezali ke mbongo mo eliamiliami yo vana ano na mbongo yango bongo mpe libara batransport awa na babise bosilika te trans na bino bagaran quelque part omoni mabe eza na mboka nini balider babomi miziki oyebi biso balofumbusu tokomi bariche te totambola bajipe badanse te mpona honete te nga nazaka bina bra kongo ebenga lofumbu oyaka concert eza tel place to retenir orchestre na yo po générique no totel na tv bato basepeli yo te placer au beta na tel coin $500 yango ngai siko na souci ya musique na souci ya public na ko no instrument ya $60 te na ko lo instrument ya $300 na futi na ye na placer bra ko ngachenga podium $200 na tikana na mabo na kaboli yango ba misi na zongi na ndako na ngama boko pamba pokaka orchestre mata mais bango oyo ki transport wa bisikili baza na nga mobimbi fane na ndako vraiment valider qu'est-ce que eloni basala a dû $5000 ponga na koma bien na niveau 5000 na delta si arriva na dû payer 5000 ba mise ba yebi ngana beta na pire bakuba na voyage na beti concert ya mwanda boma matadi tozongi voyage sili bafutanga $50 na pire bakuba je dis bien. Mais nga na zo $5000 na Delta Force wana toza ensemble na bajuna mumbafu $5000 ba mise ba yebi bazo ba $200 na moto ba musicien $200 na bo isala mana mtena mo bele ero ba mise to bzo bele me ba osilika po ba kenda ba batali ba boma omona ko zongi na mwaki ni no mwa pondu na kwanga tam se poursuivre. Et puis, na $5000 wana na mona pe ba défi ya orchestre. On nga pe na président na futinda côté 2 mois. Et on a l'onglet bon. Ah, l'onglet me fallait pas. Moi na l'objet pe na fallait pas. Na on était tenama. Fallait pas. Ouais na ba vérité ba no bima po ba kaya on bezali. Tili lo ba kaya on a retrouvé ba kaya. Vraiment, c'est si ma bina photo mo na ba kaya. Ba kaya on ezali on nga na zo. Na zo mo ma demande on nga bi nga pe na futela ate. Bon point était na vina 5000 na futa mbongo ndako na. J'aime pas ça. Mon nelo ko to hige la rade. Nga ke na pala bia mu de follow. Vraiment merci beaucoup quelqu'un de question. Ouais, na bandi na yo moko. Merci. Bango te belé po. Malgré oyebi que tu souffrir on est courant zate. Vraiment. Courant zate. Chef de l'état courant lo bagi tisi ko na réseau bien te. So ba yebse ko si ba bumisi nano te. Zate moto ezawa mais ondimi boya to sala émission na omona kuna na sima caméra ngana na respect mi ya cameraman so mo bangonde cameraman aza héros dans l'ombre neto sala boy neti ko na oboka ya Willy Musheni koda mboka sel koda mboka
véritable pe code mboka Vraiment, na bois qui lobi na ozwa code na ma le caméraman na oyeba te moni bango baza ba héros dans l'ombre bon ki imta osala cadrage vraiment bambote be na pesi pe héritier yaza réalisateur na pesi bambote na ye vieya uli museni ana okideke lobi konde ya donc c'est ngapi na biki ya uli museni oyoka ngapi yo pe ton ozwa code na caméraman na oyeba ka te moni nga pasi na nga ya bato vraiment bango den héritier ba oyeba te ngano kaka ba bénéficiaire abe ya RDC ya mwana yango no moni cameraman wana yaza wanga héros dans l'ombre tandis que héritier wata utubeta na Espagne ngana tikalia le banze mwana ngana beti ba basa danze watu wa sepela héros dans l'ombre to mérite à trop to mérite trop mais to zoate yango na l'état chef de l'état Fachi ça il a besoin de rubrique ya ba héros dans l'ombre même na poto ba héros dans l'ombre ba imine ba kipa bango na l'état pour baza ba penseur baza ba tout ba sala ka cc ba to ba do ibate l'état quand des fois quand c'est là ba héros dans l'ombre biso wana tout ça la mingi na mboka mais lelo ngana komi obligé na koma koloba te pona ni ba yeba ma na sala et puis Dieu merci na Japon na zaki na lambio mutalaxi na makambo nyoso petit na mafo yeba oswana ndofini otikiye na mabe donc c'est là yé donc nous les sons on a pas lambio na chambre na Japon na Tokyo à côté là donc le mot comme mécano ko finga ngate na ozong oh ah bon biso ko fingi donc yope ozo pas te na sina yekola rivière na lambio alaxa nga déjà yekola et puis vient na funda bango petit mutu bongo na bo muyibi oyo boy naïve bango vraiment merci beaucoup merci vraiment merci ma caméraman c'est ma caméra mon famille yé mon petit mon héritier vraiment merci le dit mais ça équipe technique mobimba il y a Je Midor télévision merci à mon boss papa de pour l'intervention na yo na émission ya lelo vraiment to kuta na bino mbala ma boss abonné massivement au revoir.